moko na este. Musala na yoko repara kabara dio ya bama. Mama. La place FIFA. D'abord, c'est un maudit. C'est un maudit. Azala bila kelima. Komisu na ye mona ka chaque jour biloko ya bama. Yo zo benga ye azamoni pour asala kango. C'est que bien le côté. C'est que tu ne sais rien de la vie. Pour nani ni boko lakisa ki abouti na bino boye. Pour nani photo loba kaka UDPS. Misu na ye mona ka chaque jour biloko ya bama. Atonga na mona ndenge ya liko. Akita na mona ndenge ya se. Amata na mona ndenge ya se. C'est la malédiction qui le sait. Bosi bosali cercle na bino monde bandoki ba oloka obani ko fingi nde lobby en wana politique. Et puis chose grave. Donc motoko agili akoleka ko finga mukwege et puis il est tranquille. Il est posé, il est tranquille, a fini prix Nobel, aza tranquille, aza posé. Mais yo soki oleki olobi ka moi likambwa aboy bakangio. Diffamation, outrage, acharnement. Multinationale va faire ça cahier. Comment va tromper ça multiplie Nobel de la paix, tandis qu'il n'y a pas la paix dans l'Est. Donc, Bisoto Panzaka, ma bobine à ma radio, yo bon, ça va faire de pression comme un Docteur Denis Mukwege, prix Nobel, moto a pesi valeur na mboka mobimba na Congo. Atikali même pas dans mon okonaye kolobaye que ya ko postuler comme président de la République. On va ça ba bobine yango nyoko mo konzi yambo. Oh couple na leki ba pesa kaye ba kisi ba pia kaye ba la, on va préparer ye aya pour remplacer Fachi. C'était ça leur couple. Yango to yesi Mukwege salaku. Yango to yesi Mukwege salaku. Yango to yesi Mukwege salaku. Ngambo Mukwege mema eza ko kuta na fayulu. Bobani ko benga e Burundi. Bomoni Burundi ko kite bokomi ko finga ye lokola asali likambo soki asali atakuto asali likambo ata soki alobia ko postuler. Est-ce que azo mérité ba ko finga o bino boko finga ye? Na UDPS mobimba banda UDPS ezala to pe na UDPS obozali na ba o bazokamba na ba o batikala na santé na ba o ba na permanence muto azalo lokola Mukwege azate na bana ko accompagner président Félix na négociation sur Katumbi tambwe mwamba bimisela biso syllabus ao na ba document ozo la Katumbi à étranger Bozobanga Moïse Katumbi, qui vous dit que Moïse Katumbi n'est pas comme président? Na isi bino ki ba Congolais ba voter Moïse Katumbi, ndé ya comme président. Bozobanga Moïse Katumbi, donc comme banga mutu nyonso. Eza mo pesa lekili ko bobangi. Ba passeport. Mon côté hein, ba nationalité différente. Nana za ko bomba na te. Na za ko loba boye. Mboka oyo lelo toza ko gérer ngona batu oyo. Tozo gérer ngo na président et ensemble ndeko Moïse Katumbi. Bozola na malamu. Toza ko gérer yango na ndeko na biso président MLC ndeko Jean-Pierre Mbemba. Tokani. Toza ko gérer yango na batu ya ndeko Vital Kamerhe. Tokani. Toza ko gérer yango na bandeko ya batu ya ndeko na biso Modeste Bahati. Tokani. C'est-à-dire lelo même société civile, tout ça na likambo. Tokani. Donc Aboué nous dit que nenge to échoué boy, to échoué biso mon côté, boyo ka to échoué na Kabila, to échoué na Bemba, et bon ça va, ton ndimi, to bon ke ba débat moulay, ton ndimi bo échoué na batwana nyonso. Mais biso etali biso té. La communauté internationale m'a baillé la position congolaise. Il faut le prendre sur la main. M'a baillé la position congolaise. La preuve on a un parti qui est au pouvoir qui vient de la lutte. Mais c'est que ça fait que tous les positions congolais ici pour la cause de schéma un acteur de la société civile à placer. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bienvenue dans votre émission Réflexion qui est produite par nous, ma mission télévision, pour vous nos fidèles téléspectateurs. Chers internautes, encore une fois, bienvenue dans votre émission. Bolinga biso, bokolanda biso partout au Pessibino, merci. Nanenge beaucoup renouvelé, confiance nabino chaque jour dans ma mission télévision. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et on vous dit un grand merci. Continuez à liker, à partager l'émission Nabiso pour et Sungabiso parce que c'est la seule façon où Sungabiso. Bo Sungabiso na façon tout na prière, na morale, na matériel, na finance. Nous sommes soutenir biso, bo soutenir biso parce que on en a vraiment besoin pour tout faire améliorer Moussala Nabiso lisusu malamu. Très bien. Ba obokolanda biso boye bakelelo matière ezali. Matière eza penza ya malonga parce que mboka o to ebité tozo kende wapi. Tozo to ebité nani aza nani ndefa lobela nani. Na 4 dossiers oyo eza très important et je suis sûr que bo sepela koyoka ko partager ba idenga na bino. Dossier à Liboso, il y a Gili, entre guillemets, soi-disant pasteur. Oazo finga docteur Mukwege neti et loko moro ezangitina. Gili et loko fingi la Mukwege to yebite. Na ye moko pa yebi msuse loko fingi la docteur Mukwege te. A fingi ye na ba façon to ko finga ye o Mukwege a mérité te ba finga ye bon mais Gili, un certain Gili a décidé à finga docteur Mukwege. Kabuya naba matinée politique naba UDPS à la kisi pe ayebisi biso que ba échoué na mandat na bango seulement que ba échoué bango mon côté alobi ba échoué na Vital Kamerhe ba échoué na 2 ans et demi na Kabila ba échoué na Moïse Katumbi ba échoué na Batu ebele alors biso etali biso te ceux qui va partager on a 100 millions de Congolais et qui celle qui va échouer et talibisoté to discuter sur yango Peter Kazadi azongi sou koloba que Moïse Katumbi azalaka étranger ba palpitation koti makasi mais avant tout na kolingana tengi la bino ba tweet parce que sur concernant Kabuya ndeko na biso Abakouk Faliaka alobibwe. Ces gens sont faits avec quelle matière? Atunika motuna bongo alekinae. Pona Gili, Motobo a commis incroyable qu'un tel degré d'idiotie soit entretenu par des gens apparemment normaux. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas des électrons libres. Ben oui, ils ne sont pas des électrons libres. Motomosu salobi concernant Gili parce que là Gili a sali et suit batuma kasi. Comme Motomo alobi un imbécile bon yé pena kande le cas qui est de Maréchal Denis alobi un imbécile qui s'adresse aux imbéciles avec des imbéciles assumer et jouir d'une certaine immunité au nom de l'UDPS. Congo central, évasion à la prison centrale de Matadi. À la suite d'un échange de tirs entre policiers et des gardes. Donc, dans le Congo central, il y a des prisonniers qui sont pourquoi? Parce que des policiers sont en train de massacrer et ça dit que les prisonniers et celles qui sont en distraction et les prisonniers qui sont dans la prison centrale il y a Matadi. Wana Radio Kapi, Moutou Eko relayer information. Dans le dossier ya Gili, ko s'adresser na Gili. Gili, yo obandi, yo ozandengeni. Comment est-ce que ozalaka toujours na audace ya kofinga batu oyo baleki yo musika? Pourquoi ozalaka na kobomotote? Pourquoi avant oloba, toi avant osala ba bêtise na yo? Pourquoi otalaka te na nani nde na lingna loba? Docteur Denis Mukwege, prix Nobel. Moto apesi valeur na mboka mobimba na Congo. Atikali même pas na monoko na ekoloba eke ya ko postuler comme président de la République. Bino na ngambo UDPS bozui palpite total.
bobandi kobenga ye Burundi bomoni Burundi kokite bokomi kofinga ye lokola asali likambo soki asali ata kuto asali likambo ata soki alobi ko postuler est-ce que azo mérité ba kofinga o bino boko finga ye prix Nobel docteur Denis Mukwege bato o komona bato lolenge nyonso bako kitakutu na Kinshasa te bazoke na kotala ye na hôpital na ye na este kuna ba famille royale ko kinda kuna ba ex-président ya ba pays développé lokola ba France ba François Hollande bako kinda kuna moto oya solo la ka traité na ka bien na basia bakonzi presque nyonso ya mokili oyo Denis Mukwege basali école na France bapesi yango kombo na ye. Donc c'est un grand homme, c'est quelqu'un qui fait l'honneur de Congolais. Aza moto akopé sa valeur na pour na biso ba Congolais parce que il y a un moment où ba Congolais ba komaki kaka na réputation mabe. Mais aujourd'hui kozo moto kwa Denis Mukwege na oyo azosala na oyo asali bato ba décider ba pesa ba prix Nobel ba pesa ba mérite belé lokuma Kongo mata et tant wa kendaka kuna kozwa prix alobelaka toujours mboka na ye yo Gili un certain Gili soi-disant pasteur et puis ozo fingisa ba pasteur comment koki koleka na TV na YouTube o s'engager o zuipe na mokano lalio la muke lobinde na yebwe na ko finga docteur Denis Mukwege. Et puis ils ont fini parce que a réparaka, a edaka, a sungaka, ba maman au baza violé. Yo lobi ke aza maudit parce que a sungaka ba maman wana. Obi combien de vies au Denis Mukwege a sauvé? Obi combien de mamans, combien de petites filles, combien de jeunes filles au Denis Mukwege a sauvé? Yo zo bengaye aza maudit pour sala kango. C'est que bien le côté. C'est que tu ne sais rien de la vie. Pour nani boko laksa qui abruti na binoboye. Pour nani photo loba kaka une pèse. Na une pèse mobimba. Banda une pèse ezala. Tope na une pèse obozali. Na ba oba zokamba. Na ba oba tikala na sanzete. Na ba oba na permanence. Muto azalo lokola Mukwege azate. Boko kufa bino nyonso bokine na kokufa moto wako koma lokola Mukwege akozalate. Moto wako koma na niveau ya Mukwege akozalate na UDPS pe azate. Azo mérité maximum de respect. Comment est-ce que bokoki kozala ba audace ezangati na bo? Qui vous dit que pouvoir oyo Félix Antoine Tshisekedi azanango et puis si bino accès ya ko sala tout bolingi ya ko finga n'importe qui même si a sali le côté Mukwege a sali UDPS nini Mukwege a sali Félix Antoine Tshisekedi nini Mukwege a sali bino nini est-ce que vous êtes fier ya koleka ko finga Mukwege si tu as vraiment une famille yeba ke bako sepela na ote bako sepela na ote tu es un papa, ozana bana, ozana mwasi, na ebite kaka pona flatterie, na ebite kaka pona ko vivre, na ebite pourquoi je ne sais pas ni neza ko poussa yo, ko pousser yo, ya ko finga Mukwege oyo asali lokote. Oyo azo memela biso ba valeur na kati ya mboka. Oyo atalisi ke Congolais ba kokipe kolobake Congolais aza moto ya valeur. Lelo Mukwege tobetela ke tolo presque batu tout ba betela ke tolo. Ngambo Mukwege mema ezako ke kuta na fayulu. Qui vous dit que il faut batu tout faut bazala kaka na sima na bino. Bino bokanisi batu tout baba zoba. Bokanisi batu tout baba idiot. Po bokoma bosala bolinga ke batu nyonso bakumisaka bino batu tout bazala bajaloli. Bajalelo liste le ko abino. Ozana mwasi ozana bana. Et aux autres, c'est que la babengo idiot, babengo imbécile, babengo neng ba traité neng bazo traité na bato ba komi a, ba traité na makambo wana nyonso. Seulement pour la flatterie. Okomi pe libumu nene a. Okoyo bima parlement debout wana te. Parlement debout wana okoyo bima ngote. Et même si ozana parlement debout, est-ce qu'il faut finga kaba papa ya bato? Est-ce qu'il faut finga kaba bato oyo mboka presque mobime respectaka? Oyo même yé moko Félix Antoine Tshisekedi a respectaka parce que yebi niveau ya Mukwege. Oyo même yé moko Félix Antoine Tshisekedi a bete la tolo libanda
koloba eke na mboka na biso to na prix Nobel. Je suis désolé. Mes chers compatriotes, je suis choqué à un niveau ya Sakanate. Comment na motoko a gili, kota la gili ndenge azali, ko finga docteur Denis Mukwege. Dans le Pamba, pour rien, Mukwege sali le côté gili a le kafinga. Avant de continuer, na tigno botala, ndenge gili a fingi, botali vidéo a kabuya, botali pe dossier à Peter Kazadio na bina ela bino a oya beng Moïse Katumbi étranger et puis on revient tout juste après. Suivez. Musala na yeko repara kabaradio ya bama. D'abord, c'est un maudit. Asala bila kelima. Ko misu na ye mona ka chaque jour biloko ya bama. Misu na ye mona ka chaque jour biloko ya bama. Atonge na mona ndenge ya liko. Akita na mona ndenge ya se. Amata na mona ndenge ya si. C'est la malédiction qui le sait. Sikoyo mutu wana. Yoka kope ba multinationale ba pesa kaye. Comment va compter mutu prix Nobel de la paix tandis qu'il n'y a pas la paix dans l'Est. Donc bisoto panzaka ba bobina ba radio yo bongisaka pe to pesio comme ingénieur. FIFA. Alors pour le rebongisa ba bobine yango nyoko ma mukonzi yambo. Oh kopne alagi ba pesa kaye ba kisi ba pia kaye ba la pour ba préparer ye aya ko remplacer Fachi. C'était ça leur cop. Yango to yesi Mukwege salaku. Sika. Anime liboso togéraki yango na Joseph Kabila. Toyotani les 3 dernières années oyo toza ko gérer yango na batu boyo naza kotangela bino boye babango toza ko gérer mboka lelo IDPS viva nga naza kobomba na te naza koloba boye mboka oyo lelo toza ko gérer yango na batu oyo tozo gérer yango na président ya ensemble ndeko Moïse Katumbi bozola na malamu toza ko gérer yango na ndeko na biso président MLC ndeko Jean-Pierre Mbemba toyokani toza ko gérer yango na batu ya ndeko Vital Kamerhe toyokani toza ko gérer yango na bandeko ya batu ya ndeko na biso Modeste Bahati toyokani c'est-à-dire lelo même société civile toza na bango na likambo toyokani mutu abouché bino matoi teke o c'est l'IDPS qui est en train de gérer ça toza na gouvernement ya 56 personnes na assistaki na dialogue ya 5 ans non na bana ko accompagner président Félix na négociation sur Katumbi tambwe mwamba bimisela biso c'est la bis ao na ba document ozo la kisaki Katumbi à l'étranger ba passeport mon côté hein ba nationalité différente à Olakisa à cause de ça to gondi Katumbi azonga te c'est un étranger à Kende les lots Katumbi azonga ah oui nazolo bango na TV ambongo témoin les lots Katumbi azongi président Félix a payé passeport azongi seli ayi forte pression autour de Mukwege. Il y a communauté internationale à la candidat. Les chemins sur lesquels et comme il m'a finga, et là m'a finga. C'est des critiques, ce ne sont pas des insultes. La communauté internationale m'a baillé la position congolaise. Il faut le prendre sur la main. M'a baillé la position congolaise. La preuve on a un parti qui est au pouvoir qui vient de la lutte. Mais c'est que ça fait que tous les positions congolais ici pour la position baillé. M'a schéma un acteur de la société civile à placer. Et Mukwege a fait ça qui ma condition. La nation sur autour de la candidature de Mukwege. Oyo a la pression dans mon macasse, c'est pas lui. Ils allaient bas occidentaux. Mais le but faut que la candidat. L'opposant république a comme menacé par des opposants. Et ça passe si bande konangai. Botali, bomoni. Le lot politique est comme le gars à théâtre.
UDPS memeli biso ba idio moko tozo comprendre te. Lelo na mboko to comme autant ba politicien loko ba Gilles Moniere à cause il y a UDPS. Lelo na mboko to comme na bato ko ba Gili à cause il y a UDPS. Vous imaginez un jour Gili a zo audace rolobake ayebi politique koleka Mike Mukebai oyo akoma makambu na kati ya mboka oyo. Mike Mukebai oyo ningisa mboka oyo reke na ba écriture na ye. Na makambu oyo etali politique. Gili a zo audace un jour kolobake aleki na politique. Politique nini oyo Gili oyebi. Politique nini oyo yo oyebi. Oyo ozosala ko finga bato na se ya ofinga bato. Bosi bosali cercle na bino monde bandoki ba oloka obani ko fingi nde lobi ya mwana politique. Et puis chose grave. Donc motoko agili akoleka ko finga mukwege et puis il est tranquille. Il est posé, il est tranquille, a fini prix Nobel, aza tranquille, aza posé. Mais yo sokyo leki olobika moi likambwa aboy, bakangio. Diffamation, outrage, acharnement. Mais Gili oya sali eleki na ba outrage, na ba diffamation, na ba acharnement wana. Mukwege a sali bino nini UDPS. Qu'est-ce que Mukwege a fait à UDPS? Nyon sezaka parce que l'obaï que diplomatie eza malamu te. To eza parce que akutana na Fayulu. Est-ce que ceux qui akutana Tshisekedi c'est bon, mais ceux qui akutana na Fayulu comme problème. Pourquoi bino boza motema mabe makasi boy? Pourquoi bino boza na motema ndeti bandoki boy? Et puis bandoki openza balukaka. Ko traiter moto oyo azosunga ba mama, asungi basi, a sauver ba vie ebele. Yo zolobaki aza maudit pour traiter ka ba mama wana. Donc pour nous, il ne fallait pas traiter bango. Messieurs, s'il vous plaît, tika ofini sa ba famille na yo. Tika ofini sa ba parents na yo. On peut être idiot mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. On ne peut jamais injurier un monsieur comme Mukwege dans ces pays. On ne peut jamais. Et puis culture, il y a que finga kabatu na politique, il faut ici là. Il faut elongwa. Peu importe où yozali. Il faut elongwa. Oko finga Mukwege asali yonini. Asali binonini. Tout simplement parce que bozo banga boko kanisa lokwa akopostuler et lokola yebani makasi na ninga libanda akoganye bino. Bozo banga boko mi obanga nyonso. Et loko e bouger bobo bangi. Et loko ezonga bobo bangi. Tolali tolamuki atomona kabuya kuna. Oh ndenge zaboy bilana biso kutu botali ndenga lobi. Déjà te partage des ans. Na Joseph Kabila, te partager na Bemba. Nzambe mboko. Donc, bamola tabatu tu ber. Bakolati sabatu baber. Te partager na Bemba, te partager na Moïse, te partager na et puis on est dans 2 ans partager na Kabila, 3 ans il va partager na Moïse, na Bemba, na Vital Kamerhe, na Bahati. Bozoka. Donc Kabouya nous dit que nenge to échoué boye. To échoué biso mon côté. Boyoka to échoué na Kabila, to échoué na Bemba, et bon, ça va, ton ndimi. To bo ke ba débat moulai. Ton ndimi bo échoué na batwana nyonso. Mais biso etali biso te. Ata bo échoué na biso nyonso ba Congolais, bo biso tous les 100 millions botangi ba komo na biso moko. Ki na échoué na Alexis, ki na échoué na Bibi Kapinga, ki na échoué na Kingani. Boyeba ke etali biso te. Biso tozo la cahier de charge en 2023. Biso tozo la bilan au boko présenter biso en 2023. Biso tozo la boye bisa ba kongo man bo saleli bango nini. Botika ko se justifier. Moto a tout ni bino a jaté. Moto a lobité son etali biso te bo partager bilan na mokili mobimba. On s'en fout. On s'en fout. Ata bolobi etali bisote bobi bokonzi na tango bokonzi bokolobake bokonzi eza ya biso na tango échec bokolobake tosali na batu nyonso etali bisote ata bosala kina Angelou biso problème na biso yake bolongwa na 2023 parce que bosali eloko te soki boko silika soki boko tomboka bokende ko tombokela bato bosali na bango on s'en fout parce que lelo Kabouya Azamoto a révélé la biso makambu o biso to na poso yo kate o biso to yebakite
Moutaliboso a biso que Kabila a fait sa pouvoir na Tshisekedi Kabuya. Les lois ko bisa biso pe sous que ba échouer bango mo côté ba échouer na bato nyonso oya tangiwana. Etali bisoté bo échouer na bango bo bonga na bango etali bisoté. Biso tozo la bilan à présenter tozo de la cahier des charges en 2023. Et puis bo yeba que bo banta bo kita bo kolongwa ndenge to ko loba biso ba congolais tokoti ka glissement ta ya 2 secondes T. Il faut élection et zalana de le prévu à constitution. Et cette fois-ci, biso va congolais toza déterminé à changer ma kamnambo kanabiso. Ndenge tokoloba toujours cette fois-ci ou jamais. Mes chers compatriotes, botala mboka. Bato ba réussir ba échouer, ba comme ko bambela ba tout ber. O kameri pe azalaki, o yepe azalaki, o yepe azalaki. Est-ce qu'on peut assurer, est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça que na place où échoué, bon nous bamela ba tout musus. Bon mona ki Macron tant ko sala débat contradictoire na Marini Lopez, bon mamalobaki nyonso babana ko tout naye oyo simba kité. Il disait toujours j'assume, 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 j'assume. Mais après bah voter les sous. Pourquoi sincérité? Politique à l'okuta et à la lisusuté. Politique à kanyosha et simba lisusuté. Surtout na biso peuple auto souffrir to moni belé boy. Politique na bino l'okuta manipulation ko lekate ko lekaka na bato boloba na bango ba senze te wana. Et ko lekaka na bango biso ko lekali lisusuté. Parce qu'on a compris. Et puis on veut sauver notre pays. Peter Kazadia ko ebisa biso boy. Que Moïse Katumbi, Aza Rwandais, que Alexis Tamomamba a mis ça document, que Moïse Katumbi, Nakabila, Bazaba étranger, monsieur, on s'en fout. Aza la Sogina n'est pas libisoté. Problème à biso est que Bolongwa, Bozobanga Moïse Katumbi, qui vous dit que Moïse Katumbi n'aime pas comme président? Non, c'est bien que Congolais va voter Moïse Katumbi, n'est pas comme président. Bozobanga Moïse Katumbi, donc Bozobanga Moutou Nyonso. Et ça m'a pensé l'équipe de Bobangi. Nani yebisi bino que Vital Kamerhe sope nani na comme président. Peuple cette fois-ci mutakotia mon kondié alingi président Orobima na mboko jusqu'à la ebanité. A ebanité. Et ko boko za la surpris ya komona ke ba politicien na bino na nyonso mutabimpe président azate. Na mystique ya fumi bebomoni Alain Bolodja président de la République. Dès la vie de tout ça c'est peli parce que net car mouton net auto anega yoana bon il y a un docteur Denis Mukwege bon surtout comme Mukwege président bon surtout Alain Bolodja président bon surtout que Moutoumon be président bon ti qu'il a biso ba discours ezangati na wana Moïse Katumbi aza congolais point barre état libisoté azala sogina état libisoté toi na posa na ngote. Les lots dans minute to komi to na posa ya discours mon côté o kingandi kutu ya zaboy parce que eza clé na bino bon na bino sala po bo diembelaka batu tellement simba na époque Mobutu simbi na époque Kabila boko mo mimango ti lelo o Mukwege Burundi batu a eu de pince batu a eu de pince oh là là on ne peut pas être comme ça jusqu'à ce niveau. En plus, vous comprenez que déjà vous comprenez, mais vous continuez kaka. Est-ce que mon collègue vous a Burundi? Hormis cela, vous avez Moïse Katumbi, ce qui n'a état libisoté. Katumbi à l'étranger, biso état libisoté, biso tous les élections en 2023. Et puis vous avez déjà qui va voter binoté, bolongwana malembe, bolongwana kimia, botika komemela kabiso ba distraction ezangatina. Bato to bolanda ngabo benga gili bo gangile bo ibsemba la suka. Afinga docteur Denis Mukwege basala nzambe bo silika bo ibisa longola kombo pasteur wa tapo azala rapé pasteur ti bo ibisa longola kombo pasteur wana yaza pasteur te akombenga pasteur pourquoi pasteur buzoba boy pasteur ko finga ka batu basalaka pasteur ko finga ka batu en plein air boy moto ko soigner batu yo ko baka arozo libabe pas zo soigner batu mais c'est quoi ça c'est quel raisonnement ça
bato bolandi nga so ba numéro na ebo benga ebo gangele makasi boye bisamba la suka. On ne peut pas toucher na ba valeur pour ton mosu mingité na kati ya mboko. To sepeli pour bolandi biso. Lelo to sukia to kutani mbala sima. Au revoir. Ma Mission TV, le miroir du monde.